moto na molimo tango ba déclarer na lolenge ya mabe c'est que nyonso ko ikosala na nzoto eza pamba mais na molimo tango moto akomaka délivrer ndeka kolata nzoto ba bibi tuma molimo ba mundaka na molimo ba service wala biso to sala pe service okoyebisa mutu yaka na soso to yaka na soso mobali to yaka na soso mwasi soko moni mutu basengi yo bongo aza mutu misala molili to lingi to twa charge eza na kati na eto tiango na kati ya soso na kati ne bwili pote ndoki akoka koboma mutu te onzamba keli ezala ndoki ezala mutu akisi akoka koboma mutu te ndenga no toza bwenza makela biso boye ndoki aza na pouvoir likolo na ngate mutu nde azaka na pouvoir likolo ya eloko il faut akomisa mutu to mpese to nzinzi to fourmi to mbwa to ngulu po azwa sikoyo autorité likolo eloko wana ngana tretaka na kimpeve na molimo molimo ko ekotalisa nga eloko likasa pesa mutu abiki molimo ko ekotalisa nga nzete pesa mutu abiki eloko tozobeta sete mikolo zomona ke même na poto bafuli penza mipepe ya mabe na deuxième monde kaka mutu nyonso takomi na cancer à prostate oka mwana mbali kaka cancer à prostate kote kuna kaka ko na problème marin e kote na kenda ka dialyse il faut ko landa penda na bosolo ya njela mfumu kimbangu na bande ko belé lelo ba yebi ke soki ba sengi yo soso c'est ba sengi yo mutu basengi yo okabi oteki mutu sacrifier mutu na famille neti biso na kingunza na koki kotala na kati na libota na biso batu ba okufa mingi mais na ke na cimetière o esika bakunda peut-être libota na biso mwebele na koki kosa service na zupe soso na kundi liwa pekei po mokili lolenge ezokende malamu te na tali saka bino tango soto tozomona mokili na kati na tourbillon pe likolo eza na signe rouge ba comédien bazangi nde secret pe baza bato to koloba ki ya biloba loba simbi ya maza babisimbi ya mopepe to biki babisimbi to ba ke ba to babilima ya mai ya mabele ya mopepe po baza na matoi ya koyoka to talisa bato eza bosolo webi vérité pourquoi kaka bato wana ba pasteur wana bakoma mona kaka liwe ba comédien kapena pasteur on c'est la mwana mwasi service ba yebise ke fona bimano 10 fois po milimo eza kati na wana soto bimina yo zwi lobiko ba pasteur ba oboma mokili ba pasteur ba bomi mboka pourquoi na baba bo sangisa kata plateau moko na pasteur moko na ko bete ya plein de mission on a te sabino za bosolo boyebi vérité babi moyindo fongola meso mwene ko kanga miss na ko bete ya plein de mission na zati na ba journaliste ba kokata ingeta pour en sentir tia na tia to talisa bato eza bosolo boyebi vérité bato banyokwa mingi pe bazo continuer kana kokosa bato comment veux-tu yo to ba ke mutu ava bika fonga na bima na ye tesa mutu ava na salo délivrance zo téléphone na yo tiango pe vidéo tiango na sama kolona ngana mona kana sala tala sanga tala denile siko sanga tala muna na pasteur moko na plateau to te sabina ta bosolo boyebi vérité sanga tala tangu na ko popo na banana ko biko la plein de mission ponga za mambikudi na banana ko biko la plein de mission soka kwa sakana kosani na ko beta ya plein de mission na lo besai sabato eza bosolo boyebi vérité na lobina eza kingandi na bi tia bango plateau moko na ngai pasi nyonso ya silisango na miniti na yaka na kutani na mama na bakisonga meli na maboko ya mama en tout cas na komomona penate ne na za pena pote kauki en fait nini zaki mbasu pota pena yango ekei ezalaka pota moko zaki makasi mingi bon mbasu oyo bandezwaki ngai na koloba na sali nango leo na ke ba 4 ans mama kitambala na emisala oyo azali kosala na tobenga ba œuvre nango eza komonana yango eza kokumisa mpe komona ye elongo na mbulo simbango mama kipabita mpo baza danse donc nazalaki na bokono makasi ya kosakana te nzoto mobume ezalaki moye te kovimba mais na nzela na ye ndelo nazali ya bomoi mpo te kufa ezalaki mbulo simbango azongisika na bomoi na nzela ya mama kitambala Mama, if ipa. Love is crazy, love is funny.
Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis dans 666 manières pour que baby ça va destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a pesi yo au commis pauvre. À côté ici célibat, à côté ici ba blocage, à côté ici ba esprit de mort, à côté ici bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o bazala ki na ba blocage, ba débloquer, bina ba changer, o bazala mikumba na bango, bo ya nango epai na Nzambe ye pourquoi ko décharger bino, botala o ba kobi décharger. Nakoko ko bomba te bolamo Nzamba salinga et prophète. Ba opportunité pour nga Clémence comment qui passe, faveur et comment qui passe. Tango na zungi. Ba opportunité o nga na kutani nango, na kutani na opportunité donc mutu nyo soza na besoin d'opportunité na vie. Ma porte fungwama, ma chance sala. Donc okutana kana makambo malamu na nzela nga na une semaine on a utozonga na 2 semaines. Je suis heureuse et je suis vraiment heureuse que Nzamba pesinga ba faveur wana, opportunité fungwami, donc ba difficulté on azaki ya ko kanganga ya makazi. Modèle Nzamba débloquer ngo na iba kité ki koza na bo pété boy. Vraiment délivrance des avuna très nécessaire. Je suis une femme, on a ça business, pour que nous ayons bien, mbongo pe monanaka et puis nous avons faveur et pas batou. Tout ça, nous avons porté fungamaka. En tout cas, on a senti Docteur Li Koukouma, bana ko bali Kouma. Comment ngai? Comment ngai? Na koloba eza passé. Bien moi Li Koukouma. Ezala qui sont non loba na koloba 2 mots 3 mots fona kanga mane loko mobo na ka kanda siku e matanga donc so ki no loba likambo na bo sekati fona kanga masona kanga siku ki kanda mais siku likukumezate na loba nga normal seka ko du pamba ernos makola mwana oyo zonga normal zonga abana kotambola bima libéré na une sous parce que na pesa Nzambe merci na makambo salelinga no pesa Nzambe merci parce que Nzambe atambwisi mwana bana nyoso o tu babota mana bon nyoso tu déjà batambola mwana nga azotambola te atakutu ko telema bolubeke mwana nga akozala koka donc à partir kaka mukolo na tango to yakani lobi no mwana nga ba mo atamboli mba moko akoma moko telema na lobaki déjà awa ezali terminus na zana besoin ba oyo batambola partout oyo ba luka ba délivrance simbate boya et pas na Nzambe nde bokobika nazo zela bino na moto. Voilà, très chers amis internautes, nous sommes déjà avec Maman Kitambala, Maman Kipanvita, tous les awa, très chers amis internautes, et voilà, tout sur la ébélé par rapport à l'actualité, tout le monde qui a dit Maman en PV. Yemogo Amilo Bagawa, alors et puis Bandeko Bayebi, alors tous les deux solo la ébélé et Michel chrétienne religieuse, autour de plutôt j'allais dire Michel réalité chrétienne, où il y a mingi, tout le baraboula ndabiso religieusement pour ma bien ezali awa. Voilà tout petit mot déjà pas Makitambala. Bonne santé na bien ngolo. Tata zobatela, tant nous tout tata zakaba na Nzambe mvulu zikimbango adaji. Voilà. Kimbango aza danger ngolobi. Alors signifie biso na bilo koza nango na mutu na kingo et puis na loboko. Bande kumsuba mona kaboye. Moi niti ba ko banga mais en fait eza nini oyo Maman Kitambala la taraboye. Ingeta soki totali bien reine na mutu simple balata ndé moti. OK. Mutu aza reine to mutu aza princesse akola tandenge moko te na bande komisusu. Total sera bateau eza bosolo boyebi vérité eza nango kisité mais eza ki bokoko nalati na ngai cheneta fumuki mbangu nati ba zeke na ngai nalati na mutu eza ka style po te soki totali lisusu na bemiso to leka na ba kombo ya ba mama o na omona ota bona sima okuta mutu na mutu aza look na ye okuta mama mafuta bien épais okuta mama qui Panvita bien mabanga atenzungu seke mutu na mutu aza style na ele lenge Nzamba bengeli matondo na ko kotalisa te po bato biso bakolo bakeza kisi na ngope kisi te mais ezaka style na biso na boko ngeta moto matondo boko kaka. OK, merci beaucoup kaka. Alors maman avant de kota na ba déterme comme suso to yeba na musala oyo sala ka Nzamba benga yo apesa yo pouvoir ya ko bigisa niti ba maladie nini.
surtout bandeko bazana makambo songolo pakala tozomona lelo Kinshasa eza envahir na batama boma Kinshasa lelo ezali na bandeko mbasu nde mbasu ezo marché na banzela nyonso surtout tozomona na epite mama Kitambala azobikisa bandeko na nini matondo tango nyonso tu toyebisaka bana Nzambe moto na molimo tango bao déclare na lolenge ya mabe c'est que nyonso koyi kosala na nzoto eza pamba mais na molimo tango moto akomaka délivrer ndé akakolata nzoto babibi tuma molimo bamundi oka na molimo tango nyonso tu na taisa bana Nzambe na biso ke quelque part okuti bakomo biso ba masasi na nzoto bakomo biso ba biloko na nzoto komi magie pote Nzambe aperaka opération sa cicatrice eza na maladie mususu ata otie loboko moto akobika te mais balobika ke moto famela kisi pozo lobiko total saka bana Nzambe eza bosolo boyebi vérité po eza pe ne belé moto azobela mais ovandisi ka na kati église akota retraite peut-être il y a 21 jours banda ko sambela Nzambe akokambo te maladie mususu ezo senga tiela moto loboko tinde l'hôpital azwa kisi azwa lobiko matondo mbuta. Voilà, ça c'est bien. Alors maintenant pouvoir wana mama Kitambala zwango ndenge nini pour bigisa bandeko pour tout monde akawa des fois soto ye okuta bandeko msusu bazana ba pota na nzoto mais au moins 3-4 jours ndeko abiki ndeko na prostate ndeko na maladie songolo pakala batambasu tozomona nde bazobika awa en fait osalaka ndenge nini mama Kitambala pouvoir wana ya ndenge nini expliquer no bandeko batala biso po belé ba pensaka bino batu ya pevalongo boza bandoki bata bakisi ngapi na ndoko nisa bongo nga une fois na belaka je me souviens encore je na koza la ki nazaki na ba âge ba 9 ans na butu na bela na butu na komaka komona neti ma bilili na kati ya ndako na yebisi mama na biso amemanga pa bata pevalongo mais baza bazibika nga liputa moko boye soki drame moko ya pembe boye en fait ezaka nini kuna senga Nzambe alimbisanga kuna yebaka na ngate eloko kana lina talisa bana Nzambe ba service wana biso tosala pe service okoyebisa mutu yaka na soso toyaka na soso mobali toyaka na soso mwasi soko moni mutu basengi yo bongo aza mutu misala molili tolingi tozwa charge eza na kati na ye totiango na kati ya soso na kati ne bwili pote ndoki akoka koboma mutu te o Nzambe akeli ezala ndoki ezala mutu akisi akoka koboma mutu te ndengano toza boye Nzambe akela biso boye ndoki aza na pouvoir likolo na ngate mutu nde azaka na pouvoir likolo ya eloko. Il faut akomisa mutu to mpese to nzinzi to fourmi to mbwa to ngulu po azwa sikoyo autorité likolo eloko wana. Tota saka bana Nzambe oza bosolo boyebi vérité mama Kitambala depuis 9 ans abande ko sala babika moi peut-être mutu akoyi kobela azwi ma ya sambeli mutabiki apesi mutu mafuta pakoli mutabiki mais mukolo mususu eko kutanga na province du Zaire na mboka soyo nde na eko kuta na nzela mvuluzi kimbangu oya bengi na musala na ba témoignage eza moi trop belé mais total saka bana Nzambe oza bosolo boyebi vérité pour total sobi ke mama Kitambala yo tatabatu na lolenge nini balobi na mokili muta koki azate mais nzoto pe salisa mutu berere mais molimo pe ko salisa mutu berere te pour te molimo na Nzambe e pasolaka mutu nzela pe créer la mutu eloko esike eloko ezate ngana traitaka na kimpeve na molimo ko talisanga eloko likasa pesa mutu abiki molimo ko talisanga nzete pesa mutu abiki eloko tozobeta sete mikolo zomona ke même na poto mafuli penza mipepe ya mabe na deuxième monde kaka mutu nyonso takomi na cancer à prostate oka mwana mbali ka cancer à prostate kote kuna kaka ko na problème marin e koto na kenda dialyse il faut ko landa penda na bosolo ya njela mfumu kimbangu bazwa ezali solution ya problème na bango pe ba santé na bango ekozonga stable matondo mbuta donc cancer mama akobigisa mama Kitambala ba maladie différente toi makasi wana lelo so ba yepa na yo mama Kitambala kobikisa matondo bazobika pe bazokontinue suna kobika pe bato so bazokontinue kana koya elongo na fumu kimbangu ba témoignage ezebele. Voilà donc tozana bandeko baza ba patient awa et pas maman Kitambala alors tozozwa vraiment bango toyeba en fait ezalaka solo tozalaka lokuta. Alors bonjour ndeko. Bonjour papa. Bande botala biso memba ibozana ni tomoni awa na ndako ya mama Kitambala en fait tu ko sala nini bon soki leo na komi na ndako ya mama na ngai Kitambala tokezana merci mingi na vandaki na monaki numéro utaki ya parti ya Paris ekiti Brazzaville ekomeli ngai bapesi nga sala nyonso luka mama oyo en tout cas pasi nyonso ya silisango na miniti na yaka na kutani na mama na bakiso nga meli na maboko ya mama
en tout cas nakomomona pena te ne naza pena pote kauki pote kauki en fait ni longana nous sachez oyo ezalaki mbasu ezalaki mbasu pota pena yango ekei ezalaka pota moko ezalaki makasi mingi bo kovimba oyo eza nango eloko te mpo so natamboli mwa distance esalaka boye esilaka nango ekitaka mema pena guérison pena emonani ngai cause ya mama na ngai kitambala esika nakomaka azwa kisi awa voilà et ezwaki yo combien de temps mbasu oyo bon mbasu oyo bande ezwaki ngai nakoloba nasali nango lelo naoke ba 4 ans 4 ans esilaka te meta naye pa mama wa atuka guérison emonani awa na kati ya chasi awa eza bakisi oyo nayaka kozwa pa mama mama kitambala akozwa bakisi oyo eza bantibotiki oyo nga namelaka ebomaka nyonso apartir ya pota ya kati kisi oyo ezosalisa maladi nyonso apartir ya kisi oyo microbe mpe na nzoto elongwaka ezokende donc kisi opene eza kisi mo très efficace. Voilà, eza très efficace. Alors bande baotala biso boyoki ndenge ndeko na biso a témoigner. Alors bande konsu bamona on est ba vanti ben bomoni hein biso peut-être kokuta ye awa avant to bande émission na éviter liloba na bande baotala biso bamona ngo peut-être ba vanti bandi marate ou ça bangoni na sineti bon baotala yo. En tout cas, papa nanga journaliste pona bandeko batikali baotala biso mutu nyonso amoni oza na passe ya mbasu na kati ya ndako na ye aya na Kinkole soka komi na Kinkole nganda cc na ngambu oyo eza entrée ya mama Olive sika bazwaka te nini kokita na hôpital ya mama Olive soko komi wana kozwa no suku te moto kitsoti na hôpital ya mama Olive pusanaka mwa liboso okomona na droite avenue za wana kota yaka en tout cas okuta na mama kitambala okozwa guérison dondenga pe na su guérison. Voilà, merci beaucoup Tolani Ndeko namoni maman paza pembe na biso awa tengi tozwa pe mama na biso témoignage na ye ezala malamu mbote mama mbote papa. Voilà, tout le monde peut mener à maman kitambala awa en fait yoko sala nini et uzana ngai naiki na problème ya libumu ebanda oderange ngai nde yango nayaka nayaki pa na ye mpo namona déjà mpo asalisaka bato oyo baza na libumu mpasi yango wana nga mpe nayaki mpo nazwa batibotiki mpo na libumu ntango nazwaki mpe naomela nde nazwi na mpe apesinga te naoze bapesanga mpo namela banda bandi omela yango libumu ederangeanga lisu te. Donc vous voyez déjà, on va dire que là. Mais les lots ils ont. Eh, ils ont sous pour na mila. Les lots on va dire la biso, on peut pas dans ba kalokola yo ça va nini. Ba o libre mezo déranger bango, mama kitambala azo bikisa. Azo soigner ba nyonso. O Monica azo déranger à souffrir dans pendant longtemps aya aux solution. Mbote bandeko losako yenge ngai papa tambu lokima naza awa na Paris nazo kopesa message pona bana nyonso ya Congo bana nyonso oyo balandaka nzela ya mateya ya bokoko na biso molosiki mbam mpona Congo bayebi ete molosiki mbam base komparaka na ye te ato bana bandeko ifo oyeba création moto ayebi création ndenge ezali akoki kose compare te na baene na baseigneur na ona ya biso donc tant toza kotatula kombo na ye mpo ye nde bazomema biso na makambo mpo akomisa biso eza bongo mpe otika eza bongo changement ozala nango te mais kati na misala wana baoyo mpe baza kosalela na bosolo bazali toza koloba mpona kokumisa kaka moto moko te mais tozotanga mpe awa kombo ya mama kitambala na misala oyo azali kosala na tobenga baevre nango eza komonana yango toza kokumisa mpe kombo na ye elongo na mbulo simba mama kipabita mpo baza danger donc nazalaki na bokono makasi ya kosakana te nzoto mobima ezalaki moye te kovimba mais na nzela na ye lelo nazali ya bomoi mpo te kufa ezalaki mbulo simba azongisika na bomoi e na nzela ya mama kitambala donc c'est pour na loba ke toza na biso na nyonso na mboka na biso toluka lisusu makambo ya kokende gauche droite te tosala biso nyonso makasi mpona kozonga bomoko soka tozongi bomoko ndenge mvulo simbanga alobaki makambo nyonso esili ingeta
losako bayenge na bino banso matoni. Na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozo mona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer na nzelate. C'est difficile, il y a aussi ngonga moko. C'est pour ça que nous lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga mina université Kimbangiste, avenue comme on a Marin numéro 16. Numéro de téléphone à biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mon sousou isa plus 243 89 72 32 229. To lundi tout le monde ba témoignage ya bandeko ndenge ba témoigner. Alors kobiki sa bandeko yo. Et ça la kamara ndenge nini mama Nanguya nzambe nanguya tata bokenda nyonso nga za na ka instrument pamba nzamba lobi na o nyonso tozo sa kati na bomo ina ngana zakana ko mikitisa po te tangu yozo mikitisa nde nzamba zo tombola c'est que na nzela tata bokenda nyonso elongo na fumu kimbangu yango zo mona batu bazobika batu bazokangula mameza na makasi na ngate isa na makasi ya tata mokeli kwa keli ko na se elongo na batata bapongo tulendo matondo. Voilà, merci beaucoup maman ngi zo ngoma moké pa pour baki des fois pour peut bossenga ka mutu soso aya na soso mobali soki ya mobilité soit ya moi aussi mais ezana bande ko belé lelo ba yebi ke soki ba sengi yo soso c'est ba sengi yo mutu ba sengi yo okabi oteki mutu sacrifier mutu na famille mais yo biso wa soso kaye boza molimo yo ya liweza na kati na bo tia na kati ya soso alors soso wana bogo kaye wapi bogo liato bogo sala na ini soki atamboli se ka koki charge na ye to tika ka ribwele akola. Mais ce qui charge wana te autambola dépaté fa kufa ingeta so to lobi total la même ina ba film ya Yesu o ba ilakisa biso po natal sa ba nzambe ta oneso to lobi ke Yesu o ba tu ba libele la kalelo o ba tia na ba photo ba tia partout eza Yesu te wana hasard terre filmer o to ta saka ba tu eza bosolo webi vérité mais so hotel na kata film na ye azui molimo ya mabe pa ya mutu ya liboma bwaka na bangulu tota sabato eza bosolo bebi vérité neti biso na kingunza na koki kotala na kati na libota na biso batu ba okufa mingi mais na ke na cimetière o esika bakunda peut-être libota na biso mwebele na koki ko sa service na zupe soso na kundi liwa pekei c'est que tota saka batu eza bosolo bebi vérité mutu eza bondokité pote nzambe apesi biso pouvoir likolo eloko eloko ko za na pouvoir likolo mutu te katu lokuta soki nzambe ye mazo permettre liwe comme na famille okanga ngunde totali sa eza na ba li nzambe eza pe na ba liwa muso otali olobi ke o eza nzambe te okokota na kati na libota moko me bango nyonso tu basa sida eza liwa nzambe te okokota na kati na libota moko bango nyonso tu babela ka malade ba cancer eza liwa eza ya nzambe te okokota na kati na libota moko 5 personnes bango nyonso tu baza ba diabète jamais wana eza tiko makamwa nzambe te wana eza tiko kindoki yango fo mutaza la délivrer na molimo po te tango to opesa kise kota po eza pe na bakisi muso ko opesa mutu mais azali na kati ya libulu bazwi nguma batie likolo c'est que kisi wana tango mutu azomela po ekoma na kati ya nzoto na ezo koma te nguma oke komela yango moya pe ke bato ebele ba obima balokuta esa tota isa batu eza bosolo bebi vérité il faut nanu ko bunda na molimo tango mutu akangola mi na molimo nde nyoso te ko za malamu na nzoto inge tambuta nga zo songa ko to soso wana soso atamboli alie na ye nguba na ye alie na ye masangu na ye parce que moto akolia soso wana aza na
inconvénient te inconvénient eza te totalisa bato oyo eza bosolo we totalisa bato eza bosolo boyebi vérité soki tobimisi eloko to charge ezalaki na kati ya mutu totiaka na kati ya soso akotambola te ake kuna ka nde bokotisi atamboli de pakufi na ye otambola tabaku so omoni ke atamboli bapa milai akoki charge ma okufa ne kaka ingeta po totalisaka bana nzambe oyo eza bosolo boyebi vérité eza mpe na ebele lelo atraite mutu mpesi atraite mutu mbasu atraite mutu eloko moko aki abwaki na balabala sikoyo na mutu akotisango peut-être na ebwele na mutu abwaki na balabala na naosala mosala malamu ingeta totalisa bato eza bosolo boyebi vérité po ebele mpe bandeko ebele baniata bamaladi meza ya bango te à cause de nini mutu wana azotraite na motema mabe na kisatana à cause de nini yo atie yo maladi wana zio yango aki abwaki po to mutu aleka na niati po embongo ya mais biso liboso tolobaka nanu mutu na zwi lobiko nyonso toyaka na nsima mutu akoki kobimisa mbongo akisi po toza na capital toza na mboka te tosoma likasa nzete o molimo etalisa mais eza na ebele pe baza na misala wana mais asala yango abwaka yango na balabala bato baoniata po yazwaka lisumbongo ezozolanda matondo ingeta sikoyo mama kitambala osalaka ndenge nini mpona kobikisa bandeko ya mbasu po tozomona bambasu eza basorte ebele toyebi ya oyo tobengi ya nyoka toyebi oyo ya ngulu mpe ezali ya kaki ezali ya nzoko mpe ezali soki osalaka ndenge nini mpona kobikisa na bamaladi wana surtout mbasu ntango ekoti nano na nzoto ya motu andosanti lokola babiloko ezotuba ezalaka nano nini nanu mbasu avokende wana ezalaka nini basalaka ndenge nini puke babwakela moninga mbasu bakotanga kombo na yo bie ndenge nini zamba alobi esika kuti pasi yalongola pasi esika pa kuti esengo ebakisaka esengo mpona moi ebima mpona moto nyonso balobi ata molili orumeli ntango etanaka ata ntango etani butu mpe kokoma wana eza maladi oyo eza maladi ya molili ezalaka maladi ya normal te eza maladi ya molili moto akoki kozwa akitiseli moninga to aniati ya mopepe mpe ezali moto akoki kofulela o meme oza libanda mboka oyambi eza ya normal te tokoloba ndenge nini eza kaka biloko kaka oyo ezaka biloko ya molili sikoyo na biloko ya molili mutu fo atre ntango mpe fo azala mutu ya molimo po te bituma molimo babunaka na molimo me na molimo ntango mutu alongaka ndenge yeka osala soki totraite nzoto po te ntango mbasu wana ekotaki na molimo mais soki quelque part omoni bando bimiso bagilete bando bimiso bamasasi bando bimiso bilo na nzoto eza lokuta bango bazwi so eloko mosusu mabe babakiseli yo po loko ekotaki na spirituel fo ebima mpe kaka bongo nsima ntango ebimi bongo yo soki okomi kotraite nzoto mpo esali pota ese totalisa bato eza bosolo boyebi vérité mais eza maladi ya normalité na maladi mpe ya normal te yango mpe etratamaka na hôpital te moto akoza na mbasu so batubi etonga ifa kufa po mbasu ezalaka na badele bakoki so mbasu ya journée mbasu ya 3 jours mbasu ya 1 mois mbasu ya 6 mois mpo kaka moto ni okwama na yo ozolanda totalisaka bato eza boso boyebi neti nga moko kutu naza témoignage mpo nga babokelanga mbasu bayebisi nga nakokisa 10 jours mais telema naza mwana elembo nakokisa 15 jours totalisaka bato eza bosolo boyebi vérité eza maladi ya normal te osalaka ndenge mpona kobikisa yango ingeta matondo mbuta yango nalobi tokobunda nao na molimo nakangi yango na molimo nsima sikoyo nabandi kotraite nzoto soki esali pota soki mpe nano esali pota te nakokanga yango mwa epota nebima eza te esileli kaka na kati mais soki esali pota tokangi nanu bavene wana bangenge wana nsima tokomi kotraite poso alors eza na bandeko mosusu mpe baza na bamédecine moderne lelo bazobikisa mpe bandeko na mamaladi ya mbasu tozomona bopito ebimi ebele awa lelo komi moto ana mbasu ake mpe na monganga te wana soki basangisi yango na traditionnel na kati nga nde naza boye eza mpe na badocteur ebele ayambi ka moko peut-être ya prostate asala peut-être na moto modike nasala mpe na ngaliema mais abenga maa kitambala natindeli oyo bato sikoyo soki okutani na docteur abongo seka aza na kibonzambe po docteur oyo akokoyi biso ke maladi oyo awa obebisa noka mbongo pamba ke oluka bata bokoko seka aza na moto aza na kibonzambe na kati akoyiko ata boza ba docteur ebele mais oyoki moko asignale yo ebiso kende place mo bekozwa lobiko siko nga na yamba baka wana mais bango babengi oyo eza microbe ngasi ko natalisi yo ngai na yamba baka wana docteur penza bengi nga ke mama kitambala natindele o mutu boye aza na problème ya boye biso tokoki te yo traité ngasi ko na traité baka wana ti ekoma esala moto motema pasi moto ayoka douleur emati akondi
expliquez-nous ça. Mbasu et ya kateka moto vandi ka bwemba moko moni lokole comme ovimba te. Et ya kana balolenge belé oko tout na pe na porte, oko beta na pe libaku, oko mata pe na mutu ko yo zoki. Pourquoi bango basala kango bongo po mutu oyeba te ke za malade ko bwakila. Yo kako banoza c'est que na zokai na ngakaka. Ah o ezaka libaku na tout na ki. Ah o ezaka na tout na porte ko yango e ya ka bongo. Yo comprendre te qui o exemple ti o mona likozo vimba yo so baka ke ngana tout na ki na nga. Siko yango e ya ka nde bongo. Tota saka bana Nzambe oza bosolo boyebi vérité. Ti douleur na tuni douleur. Ah douleur wana eza vene tango eza na kata nzota moto eke kotambola epanza mai. Yango ande tango eke Mathieu bloqué na motema. Motema moto yango esala muta kufa. Siko biso to kanga na motema moto esala te. Ale to bani siko ko traiter. Ngeta. Lelo to komo lo ba ke o mona ba pasteur bosusu ba ba ki boko côté. Mais o mona pasteur ko ba 2000 boso cher na e mazo ba ke ngana traiter apostate. Ngana traiter kambasu. Ezande bazongeli na kibokoko pote fulusi kimbanga lobi vutuka azongeli na kibokoko siko pote batanga koma fumuki mangu na bashar na bango ba kokate ba komo bimisa kana komba Jésus kenenge za bo etozo bikisa mbasi nenge za etozo bikisa me bango bana ko benga ngo kindoki mais lelo za kindoki te o mona ba pasteur ebelete na cher alo ba makambo ngana loba pote bango ba ke loko surtout ebika kaka na au nom de Jésus mais lelo au moins peut-être que na zana kisi ya mbasu na autre tempe c'est pasteur liboso cher c'est que tout talaka ke maloba o fumuki mbanga lobaka ezoke naka na kokokisa maleme matondo mbuta Jésus. Merci. Je crois bien que Tali Biso Bolandi, bah détail nini oh maman PCA wa pona mbasu. Alors maman Kitambala. Les autres moni artistes belé ba uti na mbasu belé pe batika biso bito tanga ba kombo mona ke misusu bazwango de makolo mona artiste belé bakufa batika biso pona mbasu. Tomoni papa na biso mundangandanga, commandant mundangandanga, papa na biso lisala ngomba akufa la mbasu. Pasteur patron Serge Mwembo autobika na mbasu artiste belé autobika bika na mbasu. Alors toujours moi pe mort ezolandana ya artiste belé yo za muta molimo nzamba zolo banini pona artiste banani bako bokela baninga mbasu est-ce que bazolo kutana balabala banzila na bango bako tambola ou bien fête za nini yo za muta molimo ingeta matondo Nathalie Sigara ke mama papa nzakate oboti moko te ya panza bana na ye pote lelo mabote belé panzani bana belé ba komina nzela ba pare belé pe ba se retrouver dans homme de VA ezaka cause ya ba message na à cause ya ba prophétie tota saka bana Nzambe za bosolo boyebi vérité ngana ko ekolobaka ko singa ka repentant sincère komi condamner liboso Nzambe Nzambe wana ayokela bango mawa pe ba luka penza elongi Nzambe ya solo Nzambe wana akobikisa bango Nzambe wana akolongisa bango. Notre conseil nga ko pesa pour la voilà. Et tout tala mbuta. Na tango kalizaka ozui même ta ngombe. Soko oli ngombe. Oko soko lango na kombe de savon pour solwana sila. Hein? Mais lelo biloko nyo surtout na mokile koma ya kobeba. Biso kasi lelo lisola ba rein e banda kala. Ezane eto do bakake papa zibula. Katula nyo surtout ya imbi. Zibula nyonso partout même na gouvernement na mokimo zibula et au moins que ba secret ezo continuer na kobima soko tali lelo biloko to koma ko lieza la suna goûter soko tali susu lelo okomona ke ba nyama na zamba ba koma musika soko tali lelo omona mbisi na mai ba kimi nyonso to neza nini a cause ya lisuma cause ya mabe ezo kimi sa bénédiction musika ya batu Oto talisa batuka eza bosolo bebi vérité na ebite makambo na olo baso na okosa libote za ka te ndeza betona madesu 15 € madesu 17 € pondu ezaka na kala bongo melelo tiango emsu yo be 15 17 € bino na bolie o mona ke biloko nyonso tu ba détruire ngo biloko nyonso tu ba bebisa salo sambo eza pasi mingi mutu za ko ba ke ngane na za boye na liaka mutu te emsu deja olia yo somba na wenzi le cause a mis sa molimo te olia est déjà total sabato eza bosolo webi vérité muta déjà olia ye eza na papa moko mukolo mususa ko bandoki zoba nga vandi ka libosa porte dans boye na molia ye mama kitambala webi musuna muteza kitoko mingi je jure devant Dieu oyebi musunya mutu eza kitoko mingi ngalobi musuna muteza kitoko mingi papa makamuni oloba Yandoki, ote makitambala, basoda tango bakenda la guerre, tango ba babete langa masolo. Bon to babete langa masolo so biloko esili bali abatu. Tota saka abatu, eza bosolo bebi vérité. Est-ce que landi, siko tinzamba tindaki akota na kati na yebisa ngai etanke nani.
pourquoi yebisanga bongo ezalika molimo nzambe ekoteli makambo moko abimisa comprendre yango te ye moko asutuki totesa bato eza bosolo boyebi vérité mbuta mokili na biso soki otala même génération ya lelo eza ya kobeba soki ototala génération omona bana basi azala mokolo azala soki udiana azala soki nani kali bomo libanda so alati elamba style mikolo ekomi kama bomo libanda mais ere okokotala ndaka libala ozobota te ekomi famille ndoki okoti ba complication na kati ya nzoto na yo bozoki ekokotisa ba mari de nuit ba femme de nuit côté ya bana mibali fesse pantalon et soki soki na genou côté nyonso to ezomonana totalisa bato eza bosolo boyebi vérité satana azodondwa mokili ekomi mabe na kati na mokili tolinga kosala bolamu elekaka mabe ezalaka mokie mpo mokili lolenge ezokende malamu te natalisaka bino ntango nyonso tozomona mokili na kati na tourbillon mpe likolo eza na signe ya rouge nzambe wana akontinue na kolongisa akontinue mpe na kobundela lisusu bana na ye mpo ekokoma na ta moko bato misusu bana kokata bao balolemo matondo ingeta mbuta bakokata balolemo en tout cas ça fait très mal tozozala na mosakoli moko esi biso eza na bacomédien oyo bazokufa avant tokoma décembre baza ebele bakotika biso alobi lisusu misato baza déjà empoisonné 4 bakobela liboma na ngambo mosusu ya bamédicien baliwa ezali te bamaladi ezali te kaka na ngambo bacomédien ya bamédecin ngambo ya bandeko ebele eloko natalisa esu bana nzambe ndoki ya libanda akoki kokota na kati ya bomo ya mutu te so akuti ponte ema ebendaka kaka ema mpe secret ezalaka malamu mingi na vie ya bwana nzambe ebele ya bandeko na biso bacomédien bazangi nde secret mpe baza bato tokolobaki ya bilobaloba kolimbisa mpo na terme me totalisa me nzoka te nzambe alobi bomoko bolingo na secret nzambe wana okontinue na kobatela mpo te nzambe ayebaka oyo eza na kati ya motema no paizi soki ebimi te ata likolo ekwei na se ndoka koyebango te me ndoka azwaka oyo ebimi na oyo ya bolobi ya kangi bayebisi bino ke mire eza na matoi nzoka te mopepe nde eza na matoi nde ememaka message mabele eza na matoi mai oyo tomelaka mpe eza na matoi yango monaka biso tolobaka ke babisimbiki ya ntoto babisimbiki ya maza babisimbiki ya mopepe to tolobi ke babisimbi tozoloba ke baange to babilima ya mai ya mabele ya mopepe mpo baza na matoi ya koyoka totalisa bato eza bosolo boyebi vérité pourquoi kaka bato wana bapaster wana bakoma omona kaka liwe ya bacomédien me nzoka te nzambe alobi oyo ya révélé ya malamu elongo eza partage ya mabe eza condamné oyo nzambe arévélaka nga nalobaka nga mama kitambala na vandi boye nayoki bongonga nzambe ebesinga mama kitambala ndenge eza boye préparé 13h okufa natali peut-être na moto naza 9h oyebi na baka nzambe a danger nzambe aleki bango nakoloba mpena nzambe a danger siko tunanga siko mpo na sepe na liwango mpo so nzambe alinga abomanga nga ayebisanga teke na okufa na 13h seke loko ayebisi nga na okufa na 13h na ekart wana aza aposa na confesse na ekart wana aza aposa na tombola monene na ye seke na odaye te olanda atotalisa bato eza bosolo boyebi vérité mpo te nzambe alobi oyo nyonso tu ya révéla ya mabe eza condamné ya malamu elongo eza partage na biso mais pourquoi yo balaki so esprit de mort oza na makoki ya komonama ya kolongola te omoni bato wana oyo bazalaka na bacoin oyo babandaki koescroke bato na bacoin bamene bango wana bamemeloko na kipaster totalisa bato nga na oliamba audio ya bato ebele toko bame moki mobima oyoka mpena paster aosalela mwana mwasi service bayebisi eke fo na bima no 10 fois mpo milimo eza kati na wana so tobimi na yo ozwi lobiko bapaster baoboma mokili bapaster babomi mboka pourquoi na baba bosangisanga kata plateau moko na paster moko nakobete ya plein d'émission totesa bino eza bosolo boyebi vérité babi moyindo fongola meso mwene kokanga misi nakobete ya plein d'émission nazati na bajournaliste bakokata ingeta mpo ensentir tia na tia totalisa bato eza bosolo boyebi vérité bato banyokwami mingi mpe bazokontinue kaka na kokosa bato koma veti yo tobake mutu ava bika fonga na bima na ye mpo ya bika olandi me minatiaka wana stati mama moko na Belgique na mobali ne baza ba problème mais aye ko lukelonga nzambe mais sika ko lukelonga nzambe ye mutu wana ebisi pasteur wana keto mata lusizila yango na ebisa na musala punda
neti ngai nakomata na ngomba te po ngomba kuna esika ya mabebele ekoma bakomaka nyonso tu ya mabe ekoma na ngomba okokuta kulu na kuna okokuta bato bapaster kuna azwi mwa kapo na ye tie azwa koviolaka basere oyo totalisa bato ka oyo eza bosolo boyebi verité mosakoli moko awa na mwasi ya bato alobi mpe kaka ndenge wana akomi kobima na ye ndeko anga témoignaki même sans préservatif bazobima néanmoins mobali akomi koyoka déjà makambo oyo asengi mwasi ayo osenga pardon asexcuse asengi mobali na limisa est-ce que mobali wana limisa mwasi wana to limisa ete telo totalisa kaka bato eza bosolo boyebi verité biso na misiku na biso babi mwasi il faut aza na mobali moko mobali mpe faza na mwasi moko nakoki koautorize na ngai te nalobaki eza malamu to alimbisa te oyo eza mabe mobali ya ndumba azalaka te mais mwasi ya ndumba azali oyo kaka nakoki kotalisaka bango yango wana totalisa bato eza bosolo boyebi verité mokili ezokende malamu te mokili ya bato eza malamu mais bato baza na mokili baza mabe bazokende kodétruire oyo eza bavie ya bato otoyesa mutu avant nasala délivrance zwa telefone na yo tiango apele video tiango na sa makolo na yo nga namonaka nasala tala sakisanga tala denile siko sakisanga tala na paster moko na plateau tolotesa bino eza bosolo boyebi verité sakisanga tala ntango nakopopo na banana kobikola plein d'émission mpo nga aza mambikudi na banana kobikola plein d'émission soki akasakani akosani nakobeta ya plein d'émission nalobi salisa bato eza bosolo boyebi verité nalobi na ezala okingandi nabi tia bango plateau moko na ngai mais est-ce que bi Denis ça tape musaka ta moi Denis sikuta zongela kibokoko po tasalela kibokoko tanga lobi nzondo biso tozala ba ndenjongo tozala na oto ba ndembumba tozala ba nematsuwa tozala ba totalisa bato babiloko wana biso epa na biso ezali tozala nemekalunga tozala na ya Brazzaville nani nematsuwa tozala yesu kwa akata kaka nzondo isiko biso ezaka elisu moko omone elisu moko omone nini sikoyo Denis Lesi asalelaki pouvoir wana yango mona bukisaki ba stade yango moni ki ba stade pende bukanaki esi mutu zwa mai zwa mungu atia azwi pende oza bimiango atikotaki mais siko tanga bosa na yeko zonga lisusa kocha bungi nzela matondi ingeta te eza kibonzambe a travailler que ezali kibonzambe na ye ya bokoko na ye yango azwaka succès wana totalisa bato eza bosolo boyebi verité penga na yebisaka bato Denis Lesi aza mutu oyo il faut bosambelaka mawa na nzambe likolo na ye mpe bosengelaka vie molai mpo azobimisa misala bapaster oyo basaka na nkusu ye azobimisa ngo na mpoa c'est un témoignage iti ye azoconfesse na ye bino boyeba te ye azoconfesse bino sans le savoir mais quelque part mpe ezobebisa mpe bana na nzambe totalisa soki tozongi bamaser basango bamelaka biere babinaka okende église catholique bana fete omoni pena batie penda nzembo baobina eza mabe te toza kati ya mokili nzambe aza wapi lolo eza wapi lufelo eza wapi totika oyebisa mutu ke tika koyemba banzembo mokili boyo oza wapi talisa mutu eza bosolo nga kulo bana yemba na nga nzembo babina file kena koyemba banzembo ya saro no de gege notesa mutu ya bosolo webi verité na yemba na nga kutu nzemba wera toki ya wera toki ya sibe na totalisa bato eza bosolo webi verité bango nyonso baza ya kobeba te na yemba na ngai mpo na nga na yemba na nga ta nzembo abina file kena koyemba soro no de gege nuka mange mais na kati ya banzembo wana mabe eza na kati te mama totalisa bato eza bosolo nani ayebisi yo omoni nzambe mutu na mutu abotamaka de elembo na ye na étoile na ye mpe na se na moi oyo mutu to aza na ange gardien na ye mais ange gardien na mutu akimaka mosika cause ya mabe a cause ya lisumu mais ntango boza aprote na ange gardien na yo omona likambo moko elingi kosala mo oyoki loka esouffle na matoi pas Yves déplacé à esika bosa l'émission pas Yves déplacé muso yebiso ko déplacer te muso yebiso déplacer boko yebisa pe maki tambala na kati na émission na ke place wana na tika les sanzi c'est que tango yo telema ki obimisi ki bomoto no akati te mais tango siko mabe sala mo obi moni baba na yebisa na telema wana siko muta sa content na ange gardien na ye tota isa bato eza bosolo boyebi vérité mais siko mama kitambala yo ndimaka bapaster na baprofete te mpo na nini basala yo nini okoli na maboko na bango obotami na maboko na bango te tozoloba te ke baserviteur nyonso tu ya nzambe baza baserviteur ya mabe tozoloba ya mabe bazali ya malamu bazali tozali kaka na message ndenge olobaki peut-être ya kote ya Denis Lesi
est-ce que talisa otalisobi ngana yebisi bino ke yazo sala ba répatance na ye a bebisa ne mwana mutu te a bebisa ne to ko toli banje mu biso akala ye papa biso ye mama biso ntanga kala o kanje mu nanje mu sala message nango nje mu nanje mu sala conseil nango o ezopesa so potali so génération ya lelo oyo kanje mu nanje mu soki bêtise betami te mo nje mo ekene liboso ezate fo mo bêtise mo rebeta manakati po nje mo sa nini eyokama mais to talisa na mutu oyo alati robe transparent na mutu oyo alati pantalon na na obipe muninga transparent. Matondo ingeta tunanga kesomso. Voilà, maman Kitambala, lelo to moni concurrence c'est comme plus stade des martyrs, to moni ba ministère ba l'équipe ba pasteur pe ba otoleka ba nuit et salami kuna de prière côté lelo boye tout ça na ba prière peso le kalisusu lelo lisusu na stade des martyrs mais bino ba bata ya PV c'est comme si bo lingana na bino vraiment mangote beaucoup ta ambassade te ndenge papa Marcelo Autolobawa et comme kaka niti ma fleur moko boye stade des martyrs na ma mission na ba pasteur bino bata PV bokenda te elo ngala talisa ngunza tela mene pangya mono ngunza tela mene mvuluzya me ngunza tela mene pangya mono ngunza tela mene mvuluzya me takimbangu mwinda ndombele kasi bayamina ngunza yakama babi ngunza lelaka te ngunza yakama pikama ka esika ozali biso tosala o molimo etindi tosala nzoto te po soki nzoto etindi biso tokosala badega mais so molimo etindi seke bakufi bakosekwa seke bato maladi bakobika bato baza na misala te bakozwa misala seke bato baza na baposa na bango ekokokisama soki molimo apesi biso badirectif matono mbuta. Voilà, merci beaucoup maman de Rumine Msona Souka. Lilo bana bandeko ba otala biso ba OP bandi marabino te ba monde rabino ba tuloko la ya église des noirs ba monde rabino bato yo bondokiza ebele ba otala biso seneti mo moisa bango nini et puis nango o chité plus na o ezali bongo bokoko ba kishozo songa biso na ba différentes maladies et surtout que numéro de téléphone na Souka lilo ba pe na bana na Nzambe ni surtout ba otala biso seneti mo na tikelo matondo ingeta le kumizo ngaka mvuluzi kimbangu tango so total sabana Nzambe to lobike mvuluzi kimbangu aza danger to ye ko la penda ko sala molamu ebele mabeza la moke poti na ndenge liboso so kende to so mona malamu penje zate mais to yebike bana bilemi bana bilaka partout bozali mama Kitambala alingi bino mingi na koma fumu kimbangu na koma pena fumu kimbangu ya batata bapongo tulendo mama Kitambala alingi bino mingi to yebike nzela kingunze za pasi penza makasi poto ko kango penda ifalo yakama mais to yebike longo pena fumu kimbangu bisika o eza ba pasi ya okomisa ngo facile elongo na Nzambe mutu nyonso aza na problème peut-être ya mukanda libala ba mari de nuit ba femme de nuit problème ya ba prostate debi ke numéro mama Kitambala yango na eza fichier benga numéro mama Kitambala oza ezali solution ya ba problème na yo surtout bana mibali o bena ke bazala ba problème to koloba mingi te po te TGP bana biso pe batalaka c'est que ozwara o eza solution ya ba problème ozwi mungwa ozwi mai ozwa ezali solution pe ya ba problème na yo mama Kitambala lingi bino mingi na koma mvuluzi kimbangu mutu nyonso toyebi ke maladi musu totangi te mais soki ozala ngo bengi toyebi ke ozwaka solution ya ba problème na yo elongo na batata ba pontulendo tozo luka pe lisungi awa rentrée scolaire ebandi toza na besoin ya kaye biki ekosala malamu mingi na bana o Nzambe apesi ngai na bino elongo na fumu kimbangu matondo bye bye na yemba peti do mama Kitambala alingi bino mingi na koma mvuluzi kimbangu numéro nanga ezali plus 92 71 52 888 pour na bataki sasa 082 71 52 888 numéro mama Kitambala pe yango eza affiché mutu nyonso tu aza na problème benga o doit solution ba problème na ye pe na lobi mutu nyonso aza na maladie mutu nyonso aza na problème telemana ngai longo ndenge na telemi ata ozesika karo ezali ata ezesika mabele ezate sala geste oyo zwa penza lokola moto sangisi mabele onyati ngana nyati po ezali na zwi yango zwa loboko na yo kanga yango bwende na kange moni sila mama Kitambala kanga boye tia boye to yemba nzembo tozo yemba ozala na ba problème longola ki musuni kotisa ki mpeve na yebi ke moko na moko ozwa ezali solution ba problème na ye
oyo nyonso tu okosentir kohésite te manifeste yango elongo na Fumu Kimbangu toyembi na kondima nyonso matondo imbila imbila kunga kungwa wa mbote imbila bibwezi byabyo mona pasi ave o takimbangu ingunza sifu imbila ebibwezi mukanda ndombe bibwezi byabyo mona pasi avela o takimbangu ingunza sifu imbila ebibwezi mukanda ndombe avo tuzi zilakwe eto sikamoni wongako tutanga kumbu malamu makongo sa tupandu nzinga zolanga ngwelendo tukuna pandu kubutulanga panduko tuka Kongo belina matondo soko za problème soko opakwa na nzoto yo soko otia na saki yo esika molimo etinda yo sali yango elongo na Fumu Kimbangu matondo ingeta